Na molongo ya bato bazongolu na nzambe na koke wanga na te naza na kati ya mbalo oyo toza na Autriche, Vienne. Votre frère Henri Papa Moulaja nazoya wana le 26 octobre 2024 na Vienne na Palais Werdem bino boyebi ngoleka ngai le 26 octobre bandeko nyonso Autriche bisika bozali na ma province. Rendez-vous ezali ya louange, adoration, célébration. Comment que rendez-vous ote zwa ticket na déjà avant ma place est très limitée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Autriche, 26 octobre, bientôt. Soki ofandaka na Angleterre, ozali sikoyo na moyen ya kozwa traitement na pharmacie na biso. Oza na besoin ya komona monganga na yo te to ozala na ordonnance. Tozali ko traiter ba maladi oyo: sinusite, angine ya makasi, koswa ya ba insecte, infection ya poso, zona, infection ya masuba epai ya basi. Après consultation ya pharmacien na biso, toko komela yo kisi ata antibiotique soki esengeli. Kozela te santé na yo ebeba makasi. Benga de Globe Pharmacie sikoyo pona consultation na 0208 127 44 24 to na WhatsApp 074 829 29 266. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignon, Sobamisana Kolanda, Irène, Massiendo qui TV, au maman Bino et la cabine Kakaba, histoire vraie pour Issa la Bino Bafre Makasi, Nabanda Kunabino, partout aux alliés, Nengen Lobaka, Nzambalola, Apambola Bino pour na patience, na fidélité, na confiance. Nenge Bozilaka, Masolo, Irène, Massiendo qui Issa la vraiment bien Makasi. Yango to Ibisa Kabande Kumingi, Bazolanda Biso partout. Oh, Nanoba Sabona, na site, Tebo s'abonner au site ya maman Bino. Ba o déjà vous s'abonner, beau partage ka isalaka bien parce que biso to betaka masolo ya solo to betaka aubergine to pesaka. Merci na bandeko ba soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi saleki mibali na mbongo ya Dorte Achille Kapesa moi sa mebla vendenda kuna Versace za kayo la patronne Betty na kati ya Londres to pesi. Merci na meta la brésilienne toujours na Londres ya viena nga Jansi Bolanga mutatika yo china défaut ezala kayo vena biso Jansi Bolanga bon frère na biso est sûr ba mourena ba moureze to pesa. Merci na Willy Moucheni les vrais code mboka papa social et balobi motomoko bien ya Willy Moucheni ba mourena ba moureze na la cabino ba publicité nazo ebisa ba diaspora bozo kende Congo Kinshasa bozo lukesika ya kolia bo mesana kolia kaka na kapela ya bisika kitoko ya kolia eza ebele na présenta cabino restaurant Super Aubergne logo na ngona tsakango na bémission na nga nyonso mpo bomona adresse diaspora OK Congo ozolukesika ya kolia olia na prix ya bien qualité kitoko esika ya bastar kende koluka mama na biso Sylvie Mwanzaka balobi restaurant ezakaka moko na kati ya Kinshasa ya propre Super Aubergne kende kuna chaque samedi dimanche toza na buffet africaine kolia kitoko pe komela ya propre. Merci na bande konyoso tango lio meli okoluka pesika ya kolala bongo te kolala nde makambo balobi contacter biso toza na bisika tozo louer ba appartement des chambres, salon, cuisine, salle de bain, après il y a bientôt peu chambre, cuisine, salle de bain, benga biso balobi sécurité, tous en groupe na biso courant et bien, makambunyo so eza vraiment bien, benga mama Irane Masiendo qui na numéro wana pona kotuna, pona kozo isika ya kolala ya kitoko na Congo Kinshasa, des chambres, salon, cuisine, salle de bain, topé chambre, cuisine, salle de bain. Merci pour la patience, fidélité, confiance et bopé saka identité, ya bunde Simon so atika maso na défaut, na la cabino kaka ba histoire vraie. Biso na meme libineza lisolo moko ya mukuse bande konanga mokili eza na makambo biso nazo beta ndeko apesi na mama irani beta liso nanga naza vraiment dessus komona couple moko bakabwani po na ngai mama irani nayoki pasi na motema bato apoto mitu na bango ebeba parce que nga na uti nanga Angola na ekala mingi ti mama irani naza mwasi libana na Angola naza na mobali na ngai nzamba pambola mobali na ngai toza na ba million te mais amona na kana mwa quelque chose atinda kinga na ya poto na mwana na ngai ya muki mwana nga za na 5 ans nazaka kana mwana moko wana papa ne atikala ki na Angola na yaki poto na na mboka ya Allemagne ba murena ba muresko koma na koma ki na Allemagne na zonga
basemeki nanga bazalaka babi te kozonga na ote lokola ngola ebebi mobali no pe mbongo eza nango sundenge ezalaki liboso te malamu obwaka na otikala awa po lokola mobali no alingaka yo yaya akoya poto soki amoni ke yo ovandi na poto ntango esali bongo nayebisi mobali nanga na ngola na kozonga lisusu te mobali nanga azalaki d'accord abi ok lokola obe kozonga su te seke nga fona ya tovanda kunanga bi oui parce que ezalaki ide ya babelle famille nanga bakotianga ide wana po mobali nanga aza na mwa bozwi na ngola mais vi ke makambo yango nde ezokende bambongo ekomaki nango kosila mobali nanga mpe aya kosala makasi azwi visa ayaki Allemagne ntango ya Allemagne tovandaki mpe mwa ntan moko azongi mais akoya susu mpo tovanda libela azobongisa makambo mama Irene na ville navandaki naye kosala relation na sere moko boye mama na ngai ye basere apoto aka na Allemagne boromela ngai ya bokolianga ya mobimba po masolo na bino ezoya ebele mama Irene nazwi relation na sere mo boye sere mo baza batapoto ya kala aza na mobali na ye aza mpe na bana na ye mama Irene nakomi kokende ndako wana parceke na ville batindaki nga na leta eza pembeni ya sere wana sere yango mpe alingi nga mingi ye moko moto akokozaki nga nakendaka na ndako na ye nakomi kokende kuna na mwana na nga na ndako ya sere wana mama mwana pasi retrouvé akuti pe mwana moko kuna azalaki mokolo na ye ya 3 ans mais bazo se comprendre mwana azalaki na 8 ans yanga azalaki na 5 ans mais bazo se comprendre bazosakana vike bazalaki bagarçon bango mibale esalinga mpe bien mo mwana akendaka kuna weekend asakanaka na mwana ya mama wana ngai mpe sere wana tosololaka na ye bien toza na problème taza na bana na ye 4 mama Irene sere wana aza mpe marie aza mpe na mobali na ye mobali ne mpe ayambaki nga bien azalaki mpe tonton moko gentil na ye tosololaka na biso mpe na mobali yango mpenza te kaka soki nake kuna topesani mbote papa boni bien boni mwana bien bilo moko ya bongo mama Irene ndenge nazongaka nzoka na nsima natikaka dega na kati ya ndako wana bitumba babundaka baswanaka sere wana emo moto amemanga na ndako wana akoma kosala mobali na ye zuwa soit disant ke mobali nakoma kobima nanga mama Irene papa wana aloba nanga betise te alinganga te toza pe na esika tokutana te ke biso mbale tosolola jamais banda tobotama mama Irene bitumba ebimaka na ndako mais sere wana alobaka nanga mpe eloko te nakendaka kaka na ndako tala ndenge moto akufaka mais soki nga nabimi nazongi yaya bazuwa mosusu ya salite bamama poto boyoka basi mingi baperda mabaya na bango mpona bazuwa ya salite bazuwa eleka te basi mingi bakoma kokrake mpo azokanisela mobali ezali complexe bolanda lisolo na bokebe eza mokusekala te nazokata ekopesa yo conseil moto koma kokrake obelaka liboma mpona mbanda omona na misu te eza focom ya ntango oyebiki ezalaka yo kozalaka na baduti te fo ozalaka fiere na ndenge nzambe asalela yo mama Irene mwa mwasi bakoba komena se mobali kobunda na ndako ke mobali abimaka nanga mama Irene mobali akraka mosu babunda bitumba yinda kuna mpona kombo nanga polisi akweya polisi ntango aye lokola papa komaki na suka kofingeleki mpona tala abetaki sere yango ntango polisi abimisi mobali na ndako mobali mpe abi lokola obengeni nga polisi nakozonga lisusu na ndako te mama Irene mobali abima na ndako libali kota matata nano ekaka mobali wana mwasi nde baza na matata esalinga mpe pasi vike nde nakenda kuna mona bango bazalaka na bango bie mama Irene aye koyeba bango nde nikeli balikufi mpo na nga mobali ntango abimi na ndako aye kobetela vie moka ya ville yango lisolo oyo naza menance azwa mwasi moko ye moko na centre kuna esika batindaka bangunda ayaka ne na ndako fi yanga uta ngola aza na mwana na ye tellement fi yanga aza kitoko taille kitoko aza mpe nano mwana mokie ye soki nga kaka fi wana ye na ndako soki abimi kaka nga nabima na fi yango ekomi soki nabimi kaka na umeli nauti mpa fi yango azosala bazwa me fi yango nga nayebi ye te ye moto amemela nga ye na ndako me nalinga na nga mpe fi yango te me atala ndenge azokisi nga amenance nga makasi zuwa kaka mpo na mwana mwasi wana bandeko nanga boyoka lisolo nde vie wana abeteli mwasi na ye kaka na ville yango mwasi wana nde aye koluka nga aye koyebisa ngo yo obimaka na mobala sere babi na ndeni sere wana libala ekufi nde baexplike nga bavecte mama Irene nayoki pasi makasi nakenda asu na ndako ya sere wana te me nga naza mwana Afrique mama Irene nazalaki touche na luki vie wana na sololi na vie mama Irene na sololi mpe na sere wana yoka vie nazoba na nga sikoyo nde oza mobali na oya mokolo nini ngabi pourquoi ote mponga libala na nga ekufi mpo na yo me eza kitoko te nga nakanisa te me problème eza ndeke mwasi na nga komaki complexe na taille na yo na façon na yo oza propre oza mobulu osalasalaki ndumba na ngola nga nazobima no nazotala yo mama Irene pesa basi apoto conseil basi mingi soki bazwi mabala bavandi bamitikaka mama Irene c'est vrai c'est wana kuta na poto na kati ya Allemagne même nga namona bilemba mwasa poto na nzota c'est wana te
Maman Irène aza négligente moko même inanda kunaye a propreté. Même inanzoto ne azaka ki budi. Basi ya poto mwana mwasi nga na otika olinga mbala se wante tina okufa. Po naza na mobali na nga sere pesi ya mwana mobali na nga utangola ayaka kotala nga na mwana azo préparer ce pour aya libéra na présenter pesi ya mobali na nga na mema epe kutu na ndaku ya sere wana mobali ya sere pe amona pe mobali na nga. Mama Irène sere wana za na complexe na nga makasi. Vu que nga naza propre, maman Irène naza na bozité mais nayebi ko somba t-shirt na nga ata 5 €, jean na nga ata 5 €, si fina sokola ngona repasser. Maman Irène sere wana aza na ba perruque moko ndima te mtana poto. Basuki na elolenge elateli na elolenge. Basi mingi ya poto baza propre te mama Irène koko mona nga na utaki na nga Angola mboka ya pasi na Afrique mais aspect na nga tema biso ba fille qui déjà toyika mpiko ata pasi mais moi propreté ezalaka moi fantaisie moi boy mama Irène akomaki na complexe na nga complexe na me omono nzengai na sobima na mobali na ye mama Irène pesa basi conseil moi si sokoza na libala fo ebaka komi bongisa biso to koma soko zwi libala okolia no bafumbwa bapondu sa contrôle oyano munene ndongo lingi etali yote okolata pantalon loko mo bimyo na sali bumu lokola ngendo etali yote ponini babala ona mbongo oza femme légitime ya mibali mishta bangesa kapena posa ya komona esthétique yango na ebisaka basi ya mabala botikala ka bolumbu pa pamba liboso mibali na binote avant ya action faut sala ka mobali ata plaisir na semaine ata 2 fois au télémélier na caleçon na soutien ata la kapeta ina décoration mibali mingi bakoma na ba complexe kolinga basi ya mabanda po biso pe basi ya ndako toto se négliger pe trop okolamba nzoto sola mafuta sola mamikate sola pondu robe wana yango vandelaka yango lambelaka papa ko moka solo mondi sola restaurant na kati ya ndako nyonso neza ba manque ya propreté po na biso ba mama yaya mibali baza compliqué makasi ngana lobakelo ko moko na teyama na ville na vandaka na mona couple moko babota bana bakabwana mobala zofinga mwasi salite nyama caleçon munene eloko wane traumatisanga na tala nzoto asenga bisero so ati caleçon mukia koyoka pasi nzambi siko mobala zofinga caleçon munene sika leo la caleçon binene koleka munene na ye na teyama ngabi mobali baza compliqué mobali so ibozana ndaka zo mona mamsu salite azo trouver normal et pas na yo mukola kokende libanda découvrir que koto soin fo ezalaka mama okobima salite bande konanga basi bozalaka propre conseil na ba mama totika kosala bazua ya bakanisi ozo sala zua ya mbanda moko nano mona te okomiti na niveau ya kobomela ngo libala n'importe quoi eza na basi msuta moni mbanda me libala ninda oboma te basi ya bongo bazali est-ce que boza botira nga ba commentaire moi si pena kangi mobali nena likango yo ba osakanelo nga libala nanga musika to uta na Kongo to kata bazamba na bisobe oyebi niveau to tungisa mapona ngunda kombeto la na baba ba container poto luka mukanda lo papa mwanda kumwa voiture ke kotike pona likango lobilo bazo sepelisa muchopo mbinzo ya papezo kota ngala ngo kikobo ya libana nanga basi ya bongo bazali avanda pena bana pikati ezali oto koto encourager ko bona ba papati ezaki kitoko te mutaka ko supporter mbanda na mokili azati mais to lobi yango par rapport ya zuwa ya ser na biso na kati ya Allemagne yango ba sero boya poto kala bo perdre conscience ou bien la kanini komo ko yikosala zuwa ya mwasi oyo okangita message te photo te vidéo te mais obomeli yango pe libala osali fausse affaire ya eza na âge mususu baboma asu libala te sérieusement boma libala aussi okoli makasi okende 60 ans lelo vie atikali ye moko via comme question ba pondu na ba maison africain ye moko via comme question ba makayabu ye moko via comme komi lambela bala moko vie bandefu comme bele via comme ta sapato moko chocolat o balma balata ya mikolo via vie et baby po obomi libala na faux temps yaya aja ko malibala nazo pesa bino conseil et suka na omi na ba 45 46 ya suka 50 bovana bino tant bo malibala yango mi bomela ravo approcher a Joana pesa ka conseil to kutani mbala sima et pesi pasi moi sa tiki libala zua pona mbanda oye amona te nzamba lola pambola bino bo partager vidéo ça juste ba conseil ba maman tozala moi maele to batela mabala ba zua mususu faut ko contrôler yango et puis photos aka propre to longola ba complexe oh moi ça na sala pour que ça la mosala ka forcer là qui bon moi si oko se retrouver to kutani mbala sima soki moi na motazondi tela na lobi bisous bye bye. Eh oui, bah tout ninga décor à zawa piboé. Ah,
décor azwami na site kitoko oyo tobengi Toronto City VIP de Maluku. Eza espace pona yo, pona nga, pona ndeko nyonso oazala na projet ya vie. Toronto City VIP yoka ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makambo teli réseau bosana. Tozali nzinga ya quartier ba investisseur. Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et pesa to ezo teka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Tiomo na presse. To paso la nzela. Toronto City VIP de Maluku. Et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique. To pe otonga villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Chelibino. Benga. Na moi mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en dessous aussi, a un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, poto somba, totonga nekolo. Na Toronto City VIP de Maluku.